Allo, 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 allo. Ba tata ba bande koto pesi bato nyonso mbote o bakolanda life ya lelo. Ngai komona nga Clarissa Fala Bibanata. Na bato oyo bandimelaka calendrier oyo ya 2025. Tout souhaiter bango ba meilleur vœu. Parce que ba calendrier zali belé na kati ya planète Terre. Les Éthiopiens baza na calendrier na bango mususu. Ba franc-maçon pe baza na calendrier na bango mususu. Bonne année na bango ezalaka pe ndenge moko na oyo ba chrétien te. Donc na kati ya planète Terre ezali na bato oyo bazali na kati ya calendrier oyo ba chrétien te. Ba juif pe baza na calendrier na bango mususu. Maintenant awa tu souhaiter ba oyo bandimaka calendrier oyo ya ba chrétien oyo tu souhaiter bango ba meilleur vœu. Et 2025 oyo tosi tokoteli tobandi kotuna sikoyo. Tobandi kotuna sikoyo. Que makambo oyo parce que makambo oyo ezoleka na kati ya Congo ekomi ko toucher bato nyonso tout bato bakoloba non biso tokipana biso politique te ekomi ko toucher bango. Maintenant question ezali que est-ce que république basi basala yango? Ah oyo ezali Congo bololo nako oyebi ko yo botami ezalaki na ba oyo bazalaki wana liboso. Omoni oyo Joseph Diangende oyo Sino Kimbangu oyo André Matswa oyo Léo Frobenius oyo journaliste oyo babengaka Peter Scholl ye alobi makambo mingi mpo na Afrique awa na Allemagne atalisi makambo mingi mpo na Afrique. Donc tango biso tozososola tozomona nini? Tozomona que Sima Kimbangu asa yebisaki makambo oyo ekoyaka. Donc Vuluzi Kimbangu aloba makambo nyonso oyo biso toko vivre. Apesa na ba solution. Maintenant awa siko tokomi na tango yango siko oyo makambo oyo Sima Kimbangu aloba. Alors na tanga kala bako soma ba esclave. Bato bako soma ba esclave parce que zalaki tango ya ko soma ba esclave bakumba bango marchandise. Maintenant tango bango bato nyonso tout ezalaki à la mode. Alors bon, to sala ngo lisusu te. Bato mususu balobi biso to ko continuer kaka ko somba ka ba esclave, ko monisa ka ba esclave passé. Ba anglais na ba français ba kena na royaume ya Oyo kuna na Benin na Dahomey na massacre bato kuna pona likamba ba esclave ya kuna ba pakata mususu bakena na Haïti ba mususu ba yete na kati ya Congo wana. Maintenant soki bato bazala kati ya mentalité oyo ya bango oyo bango bako tekisa bato. Donc bako continuer toujours ko nyokola ka bato ngwana bomona na kati ya Congo ezali toujours na esprit wana ya ko nyokola ka bato parce que ba uta nango wapi na royaume ya Oyo. Donc ba yebi makambo nini bango basala na kati ya Congo wana en complicité na colon.
angwana boyokaki ke na kati ya procès ya Norbert Dabira bazoloba ke l'avenir de Mbosi parce que bon ye makambo nini bon basalaki maintenant Norbert Dabira azoloba ke bino boyebi makambo biso tosali awa na kati ya mboka te bino boyebi yango te alobi nga na yebi Norbert Dabira alobi nga na yebi ezali na makambo mabe bango basali oyo bato nani badécouvrir te. Maintenant awa sikoyo tozotuna na bato nyonso est-ce que République du Congo basi basala ngo nani basala te bato bazaba esclave na kati ya Congo bato bazali ba esclave na kati ya Congo bazali ba esclave bazali esclave ya banani ya ba franc maçon bazali esclave ya banani ya politique ya lokuta oyo ezalaka te ya république ya lokuta oyo ezalaka te tolaksi bino déjà tolaksi bino que botala ba symbole ya Congo bakanga na éléphant botala la chaîne parti politique ya la chaîne oyo babengi ya Joseph Kinumbi Kyambungu ndenge bakanga Congo. Donc bango bakangi Congo na eloko oyo ezalaka te na république oyo ezalaka te etikala kozala te moto azo confondre chaise présidentielle na kozala président. Donc république du Congo batikala kosala yango te ezali kaka lokuta monene. Maintenant nani akondima likambo ya ndenge wana ke donc ndenge biso tovanda kaka tolobaka ke tozokende kati ya boélection nde nyonso to ezalaka lokuta monene. Donc bamelisa bato Congo bololo bamelisa bato Congo bololo donc ezalaka lokuta na kati ya lokuta. République du Congo atika osala yango te donc babomisi bato na kati ya lokuta basali baguerre na kati ya lokuta bakamati bato bake batimoli libulu bakotisi na kati ya libulu moko babenga yango bacharnier kaka na kati ya lokuta. Na kati ya lopulu kuna babinjula oyo soko oke kokunda moto bango bake bakamati bake na butu bake babimisi cercueil wana badwi mikwa wana bake badiksi mikwa wana baekrase yango bakomotekisa bato yango lokola drogue kuna na kati ya lopulu en complicité na nani na Ntumi na bato na ye. Na kati ya lopulu wana eza na basi oyo bazali ba esclave kuna epai ya Ntumi. Na kati ya lopulu ezali na basi oyo bazali ba esclave kuna epai ya Ntumi. Norbert Dabira alobaki boye alobi ye akoti prison amoni ba esclave na kati ya ba prison. Norbert Dabira alobaki boye alobi ke bino omoni bato babina ke Congo eza philosophie et bato wana bakoka jamais kozaba démocrate te. Donc ezali déjà koloba mais problème ezali koloba te problème ezali que est-ce que bato bazala matoi ezala kofungwa matoi ezala kofungwa te puisque Joseph Kinumbi Kyambungu akanga bato na bakadena kanga les 12 na département nyonso tu ya Congo ya kanga na kadena. Donc bato bazoyoka te matoi ezali akokangama moto ya kanga eza nani Joseph Kyambungu Kinumbi Kyambungu moto akanga na bakadena. Maintenant tout dans les moto ye moko alobi ke ngai nazo fêter anniversaire ya Congo Brazzaville. Bon tout dans l'année est-ce que Congo Brazzaville ezala est-ce que république ezala raté mais eloko nini siko bino welaka bobomaka bato pona nini bowelaka nini bosalaka baguerre pona nini basalaka baguerre parce que epai oyo batimolaka baminerai kuna il faut botia
militaire kuna o bako surveiller parce que bako yiba ba minerai na ko yiba bazo yiba pétrole na ko yiba donc il faut ba former ba militaire na bango ba tia kuna pour ko surveiller maintenant soki bato ya mboka wana bakuma okenda kuna mpona kotala bango babomi bato wana aso babomi bato wana esili ale bazwi mikuwa na bango baekrase ale bakomi komela mikuwa wana lokola drogue wana nde makambo ezoleka na kati ya Congo maintenant barond point nyonso tu ezaka bakisi na bakisi maintenant bazwi bato na bango batiko bino koza ba journaliste bolobaka kuna bino koza ba journaliste mais débat na kati ya Congo ezalaka te débat politique ezalaka te parce que kuna politique ezalaka te parce que République du Congo batika kosala yango te maintenant bato bango osala baparti politique na bango so basala baparti politique na bango esili maintenant gouvernement oyo ezali wana oyo eyibaka baminerai ya Congo oyo eyibaka pétrole ya Congo oyo eyibaka or ya Congo oyo eyibaka colton ya Congo oyo eyibaka badiamant eyibaka biloko nyonso tu ya Congo bakoma okaba maintenant bato oyo baza na baparti politique mbongo ke bino botia makelele bino bozali baopposant ale bino botia makelele bomoni no badestin gavé bakoma oloba nini ke bango baokenda baélection botuna na destin gavé République du Congo basala yango quand destin gavé balogo na yo wana elingi koloba nini destin gavé na kati ya Congo baminera nini eza na kati ya Congo wana nde biloko bino bokotuna ke baminera nini eza na kati ya Congo drapeau na yo wana ezali nini logo wana elingi koloba nini bacouleur wana elingi koloba nini wana nde makambo kotuna ezali makambo kolanda moto te République du Congo basala yango quand est-ce que na kati ya Congo eza na badoloa père de l'indépendance père de l'indépendance est-ce que bazali te donc kaka lokuta na kati ya lokuta tango bakolon batindi missionnaire bayaka sikoyo mpona koya koloba makambo ya catholique bakoma kosala nini bakoma kokenda na kati baregion koloba na bato bopesa bakisi na bino bango bakamata bakisi dans basculpture oyo bato bazalaki nango donc babibliothèque ya bato parce que basculpture eza babibliothèque bakamati basculpture ya bato bake kotekisa yango na banani na baprêtre banani bazali question bimina banani na kati ya Europe awa baza na basculpture koleka bamusée banani bapesaka na bamusée basculpture eza baprêtre église catholique obino mona wana baprotestant wana bango baza na basculpture ebele oyo ya baafricain oyo bango moto bapesaka baalimenter ke bafournir ke bakoma fournisseur ya bamusée mais bango bakosala nini mpona kozwa basculpture yango bakokosa bato ke biso toyi kotia religion ekomi sikoyo ntango ya nzambe biso toyi kotia religion bopesa babibliothèque na bino bopesa babibliothèque na bino bato bakeye bapesi babibliothèque oyo tokodikisa yango batika kodikisa te bayaka nango basala business nango te lelo bomoni bozoba donc bato bakufi na kati ya bozoba bato bazobundela kati bozoba bato bakokontinue toujours kokenda ke biso tokokenda na baélection ya buzoba alors que Dabira Norbert alobi ke biso toza na problème parce que biso toza bambosi tokosala ndenge nini na bakoyo parce que bakoyo bango baza na philosophie na bango mosusu kaka komelaka makila bato kaka obomaka bato kaka omassacreke bato nga basisi nga famille nyonso tu na kolia nalingi su kovanda na kati ya franc-maçonnerie na bango na te na bimi nanga bango bakotikalaka jamais kozala démocrate maintenant sikoyo bino moto bozolobaka awa ke biso tokokenda na baélection donc bopesa sikoyo baréponse chaise présidentielle ezali nini
élection elingi koloba nini, démocratie elingi koloba nini, drapeau vert jaune rouge elingi koloba nini, république du Congo basalaki yango kon, père de l'indépendance eza banani. Est-ce que basi basala république du Congo ne basala te? eloko nini tango bakolon bayakaki, tango de Gaulle azongaki alobaki nini, alobi tokopille Afrique wana e bapille que toujours Afrique, bango badivise ka Afrique par rapport ya baminerai oyo eza na kati Afrique. maintenant botuna siko baagitateur oyo bazosala wana ke ntumi asalaka nini kuna na kati ya lopulu, mpona nini ntumi akanga bato akanga basi kuna na kati ya lopulu, mpona nini aza na badeterreur na ye oyo soki yoko okunda moto bango bake bazwi mikwa wana badiksi mikwa wana baekrase bakumotekisa na palais de congrès bakunda bato boni na kati ya palais de congrès, na la présidence ezali na bato boni oyo bango bakunda. Mpona nini roga yemba ke bokena na état major kuna baniau boyoka kolela ya mwana niau, mpona nini roga yemba ndenge wana? Mpona nini Jean Dominique Okemba ye na kati ya ambassade awa akomi koloba ke biso toyi kopesa bapasseport, ye azali ambassadeur te, mais ye mutu akoma ya koloba ke biso toyi kopesa bapasseport, moi kobeso ngobata bango déjà depuis kala. Bozali kaka na document ya botuna nani Destin Gavé baagitateur wana ke oyo ezali document oyo babengi yango opération Mwebala elingi koloba nini aexplike. PCT elingi koloba nini? PCT eza ya nani? Banani baboma bamachokota, banani baboma bamachokota, botuna yango na Destin Gavé wana bakestion bino kopose, botuna mpona nini bayemba Yulu a tout volé. Maintenant botuna sikoyo abe elingi koloba nini? Abe elingi koloba abe. Yulu azalaki abe to azalaki abe te, parce que abe elingi koloba abe. Est-ce que Yulu a kolata ba grand boubou to a kolata ba grand boubou te? Est-ce que ba famille a Yulu ba yaka wana na tango les tirailleurs sénégalais to ba yaka te? Botuna. Maintenant tango Yulu a ke tango Masamba Deba ye. Maintenant botuna que Masamba Deba akufi ndenge nini? Maintenant ndenge nini Mariam Gbabi akoma ekozwa siko pouvoir wana? Ndenge nini? Et tango Mariam Gbabi azwaki pouvoir wana sikoyo, ndenge nini bakenda koboma ba Diawara? Rituel nini basalaki na kati ya Congo wana pona kokenda koboma ba Diawara? Boma ba Diawara bakunda bango wapi? Rituel nini basala na kati ya Congo wana? Tango boma ba Diawara, rituel nini basala na kati ya Congo wana? Bakenda ko ba charnier ba Diawara ezali wapi? Wapi libulu o bakunda sikoyo bato wana nyonso bazali wapi? Ba amina bango ba osala ngo nini? Meloko tuna sikoyo ye Yulu azalaki président, premier vice-président, deuxième vice-président azalaka Chichele pa ni balobaka makama Chichele te balobaka ka Opango na Yulu. Bakanga ame ya Chichele wapi kote? Ba logo ba emblème ya Chichele ezalaki nini? Ba emblème ba logo oyo ya Opango ezalaki nini? Oyo ya Yulu ezalaki nini? Elingi koloba nini? Pona nini babomaki ba Diawara? Etango basilisi wana pona nini babomaki cardinal bakunda cardinal wapi kote? Baki kadidi banani bato nyonso tuo bakufa bino kotuna bazali wapi kote? Parce que les morts ne sont pas morts. Maintenant bakotuna sikoyo boye banga baboma bango ndenge nini? Bayombi Opango
le comité militaire du parti baformaka yango ndenge nini. Sassou Nguesso akoma koyaka na pouvoir wana ndenge nini. Maintenant le 4 mars esalamaki ndenge nini. Chakona esalamaki ndenge nini. Est-ce que bango bazali na kati ba loge maçonnique to bazala kati ba loge te bazala kati ba loge. Maintenant na kati ba loge wana basinga kamikwa to basonga kamikwa te basinga kamikwa. Maintenant tumi asala kanini na mikwa bato kuna na kati ya lopulu. Wana ba question ya kutuna. Démocratie euta na ndani. Euta na ba politicien to euta na ba philosophe. Mo wana démocratie euta na ba philosophe to euta na ba politicien. Maintenant ba be ba wuta wapi? Royaume yoyo ezalaka wapi? Na Benin na Dahomey. Ezana roi moko bako benga ye roi Ngezo. Na kati ya Benin bako benga roi Ngezo. Roi Ngezo wana ako pima bato mai azaka na ba esclave na ye. Est-ce que wana kaka roi Ngezo oyo akomi siko na Congo akomi ti Ngeso. Simon Kimbanga lobi na tango yango ekokoka. Ba esclave nyonso tu oyo ba yaka na kati ya mboka wana kozonga. Est-ce que territoire oyo biso tozo vanda o ba bengi Angola, o ba bengi RDC, o ba bengi Congo Brazzaville, o ba bengi Gabon, ezali ya bango, ezali ya bango, ezali ya ba nkosi, ezali ya ba panthère, ezali ya ba léopard to ezali ya ba léopard te. Ezali ya ba léopard, ezali ya ba félin. Ba éléphant siko ba wuta wapi? Ba wuta kuna na Dahomey kuna. Bazali kuna nde kuna na Côte d'Ivoire kuna. Ba wuta kuna. Ba wuta kuna na Afrique de l'Ouest kuna. Ba wuta kuna na ba Guinée kuna. Maintenant, na kati ya Congo, ezala ba sundi, ou bien ezala ba ntunda, ou bien ezala ba Soudanais, oui bazali. Ba benga bango nani? Ba ntunda, ba ntundi. Angwana bozo yoka sikoyo, ba ntunda, ba ntundi. Na wuta wapi? Bazali o babenga na français Soudan. Sundiata Keita ni koko na bango ni ancêtre na bango. Sundiata Keita azalaki grand guerrier oyo ako bunda contre banani contre Mindele. Donc tant Mindele ba yebe no ba yebi ko na Afrique ezasi ko na ba minerais na ba oro ali ba komi bitumba na Sundiata Keita wana. Maintenant bunda bitumba ti jusqu'à ce que tango bitumba tellement eleki bato bakumo longola kuna na ba Afrique de l'Ouest kuna bakumo yaka na ba kotoyo ni ba ya ko créer ba ntsundi ba ntunda ezali ba descendant ya nani Sundiata Keita. Maintenant avant Sundiata Keita wana ezalaki na Touré soki boyoki Touré bango wana ba guerrier ba Sundiata Keita ba Touré wana ba guerrier ba guerrier solo ya makila ba Sundiata ba Touré wala ba guerrier solo ya makila o ba telemelaki Mindele o ba telemelaki ba étranger ni ango ba benga ba ntsundi ba ntunda. Maintenant ba nani bazaki ba grand commerçant ko teksa ba esclave ba dondo a bembe so boke kuna na kati la bwenza ba esclave bazali kuna bele oya ba Congo o bomba somba baza kuna na kati la bwenza tilelo so boke na kati le pool boko mona ba esclave oya basi oyo ntumi azana bango angola ba lobaka toujours bato baza ndenge moko basanganaka basatire keti bato baza ndenge moko ba énergie yango esatire angola bokomona sikoyo boye moto babengi fai monama oyo ale parrain na ye oyo akenda na ba cimetière
kokende oyibaka batoto kuna akoma osacouple siko na ntumi oyo ye mpe ezalaka bacimetière kuna ayiba bamikuwa ya bato kuna basala barituel na bango koliaka mikuwa ya bato fai monama la même chose na pare na ye ayibi sikoyo nini ayibi sikoyo projet de société ya pare na ye komi na ye donc kala te bokomona mpe bana ya pare bakoya koloba na fai monama ke zongisa projet de société ya tata na biso omoni bato ya ndoki bango wana fai monama akobeta nani akenda kobeta Sadio akenda kobeta Sadio fai monama entumi kuna na kati ya lopula asalaka nini akanga basi donc basi na kati ya Congo bazaneni esclave basi tu na kati ya Congo bazaneni esclave te lelo basi nyonso tu ya kati ya Congo baza esclave te lelo enani akanga basi na kati ya Congo ezali nene bandi déjà na bakolon baye sikoyo en complicité maintenant badui bamibali batie na kati ya franc-maçonnerie ale franc-maçonnerie wana bakangi lisusu basi ebibi wana na nani na la chaîne Kiambungu ya Kiambungu Joseph Kiambungu Kinumbi Kiambungu donc Joseph Kinumbi Kiambungu akanga na aete bino mona ka bata aete bazali awa boye bakomaka na simaka ya ordinateur kaka bakanga bango bakanga bakomaka na simaka ya ordinateur bakomaka olela kaka na sima nani na kombo kaka oyo ya Sassou Nguesso oyo akanga bango maintenant bakanga banani bakanga ba musicien nyonso tu bakanga ba musicien maintenant bakamata sikoyo rogaroga atia na liboso ke rogaroga sikoyo boye moto akanga ba musicien bato maintenant bayi kofungole bayi kobimisa sikoyo na polele na mposa eza nani nouvel horizon extra musica nouvel horizon na trésor mopao bayi kobimisa basekre yango sikoyo na polele na mposa donc système ekofonctionne ndenge wana opposition lokuta na kati ya la mairie éléphant moko azali kuna nzo Mathias azali na éléphant moko éléphant mosusu ezali epai ya Sassou Nguesso ale Kiambungu akangi basi ntumi kuna akangi basi bazali associé na nani na batadia ba diaspora yango wana bino oyokaki Armand Montiono ya kobimisa sikoyo bakombo ya bato oyo bazalaki na kati ya diaspora oyo baosala na système wana donc bakolinga répété kaka même coup oyo bango basalaka liboso so bino oyoki baélection elingi koloba ke cope ya kolia mbongo baélection elingi koloba cope ya kolia mbongo ezali cope ya kolia mbongo donc bato oyo bango moko basi baponi bakoyaka kolia mbongo donc bakanga lisu banani bakanga bapasteur nyonso tu bazali akokangama botala na RDC botala ndenge nini bato basambelaka na RDC mais nde bokompare yango sikoyo na bato ya Congo omoni bien que bango bakozwa bapasteur ya RDC baye na bango sikoyo na kati ya Congo mpona basambela moto azalaki wana nani Francis Tatu mpona nini parce que bapasteur oyo ya kati ya Congo Brazzaville bazali akokangama bakanga bango na système oyo maintenant nouvelle ya kitoko eza nini ezali ke lokola Kiambungu Joseph Kiambungu na chaîne na ye akanga Congo mobimba akanga mpe na biloko ya Sassou Nguesso du bino omoni sikoyo bango bazoswana ntango Sassou Nguesso azosala discours na ye akosadresse na yo te bakomi na koswana entre bango yango na PCT akamati makambo mais PCT mpe aza mpe akokangama donc soki yo okangaka bato okozwa mpe élément oyo kokanga yo donc Kiambungu wana akanga PCT akanga bato nyonso tu basi nyonso tu akanga misala ya Sassou Nguesso nyonso tu Kiambungu akanga azali député ya wapi ya Sibiti kuna na kati ya Lekumu kuna
omoni donc Jean Dominique okema moto akanga bapasseport ya bato tu kia mbungu akangi basi nyonso tu akangi mpe na Jean Dominique okema na kati nturu boto akanga ye kuna lekumu na le plateau kuna nturu boto akangaki donc bakanga ye Pascal Lisuba maintenant bomonaki sikoyo nini bomonaki na 2021 bomonaki nini bolobi bomonaki Brice Kolela balobi nini okomela mai na kanya na kati ya la cuvette balobi na ye okomela mai na kanya omoni no donc awa Destin Gave ndenge azosala wana azali na kati ya système donc akomi mpe kozwa belemo na ye oyo boyaka na COP ya nini ya baélection COP ya baélection eza nini eza kolia mbongo kaka ndenge tosalaki na ntango ya mokoko ndenge tosalaki wana na ntango mokoko ndenge tosalaki na Brice Kolela parce que Destin de Gave azalaki wana donc kaka ndenge tosalaki wana na ntango ya Brice Kolela wana tokomo répéter lisusu mbongo déjà sekoti tozokabolaka déjà bambongo na badiscours ya lokuta tozosala puisque ye Destin Gave asadwaki déjà mayele déjà na ntango oyo ye akende kosala na Kolela donc bakomo répéter lisusu kaka même système c'est-à-dire batata na bango bazala kati ya PCT bapesi bango mayele ndenge nini ya koyiba kati ya PCT bapesi bango mayele ndenge nini ya kopiller Congo baminere ya Congo et bana maintenant basi badwi bajeune wana mpe bakoma osalaka la même chose maintenant botuna nani bakoko na bango bawuta wapi bakoko na bango eza batirailleurs sénégalais oyo ntango baguerre esili bayi kosopa bango nyonso wapi na kati ya Brazzaville e nani akanga Pointe Noire Yulu akanga bato ya Pointe Noire akamati capitale ekomi wapi ekomi Brazzaville donc PCT azali akokangama moni maintenant bana na bango bakuma ozwa sikoyo relais bato oyo bayi koloba bino vérité na kati ya Congo wana eza wanani eza bata RDC bana na Félix Tshisekedi ayi koloba Jean-Luc Kamani ayi koloba bino bomonaka 2 éléphants eza misato Jean-Luc Kamani azali pasteur ya RDC moto ayi kosambela na kati ya Congo wana ezali nani ezali Francis Tatu aza moto ya RDC journaliste oyo akoloba makambo na kati ya Congo wana ezalaki nani Eli Smith donc nzambe asalaka ndenge wana aotinela bino bato bazali wana na bango me bazodélivre mboka et avant Brice Kolela kufa moto abimisaka yango nyonso eza nini Eli Smith maintenant après il faut bakanga banani bakanga basapeur mpona kokanga basapeur il faut bautilize nani bautilize Alema Banku Alema Banku ayi kobeta si basapeur aéchoué après ekomi nani roga côté en action est-ce que bino oyokaka yuluma boyokaka les bantous de la capitale bato babanda musique wana boyokaka bango lisusu donc il faut bakanga musique il faut bakanga bapasteur il faut bakanga basapeur il faut bakanga basi il faut bakanga la police il faut bakanga gendarmerie il faut bakanga bamilitaire mpona bango badondwa donc kuna ezali kama bakisi ezali bakisi na kati ya bakisi donc politique etika ozala te bajournaliste il faut bakanga bango bakanga bajournaliste oyoki no zala tv alobi nini alobi Audrey lelo azala kati ya prison mais Audrey lelo azali franc-maçon non mais batie na kati ya prison bakoloba sikoyo naza na tv nini na sili makoso nini kokanga chaîne wana parce que biso tofinance kango
bango moto bafinance ke chaîne ya Zana TV angwana bakamati siko Audrey Lelo en otage lokuta na kati ya lokuta. Donc système yango wana système bango nyonso tout na kati ya ba diaspora awa bazala kati ya système bazala kati ya système misisa ya système wana. Maintenant boya bowangana ke bozala kati ya système te bowangana ba laundry déco bango nyonso bata système et moto asa bimisa siko makambo nyonso tout ezali nani ezali Aristide Mobebisi alobi monoko nange eza tondolo so na bani ko loba bino tout kao. Parce que Aristide Mobebisi ça comprend le système de quand le système il faut qu'on lire. Angana zo lire. Yé maintenant ko comme ba livre pour la Françoise Joly. Donc système de quand le système. Maintenant, ce qui Aristide Mobebisi ça comme ba livre pour la Françoise Joly, parce que ça comprendre. Tango bango bazala kina parrain. Yé mboka zo loba. Ale mbongo e wo uta kuna la présidence e ko yaka biso tozo lire. Aristide Mobebisi salobani papa nanga azali moto apesi te donc bayebi système na kati ya système. Donc yo moni ba radio nyonso tu wasali wana oh biso sali ba chaîne biso ba Christian Pere bango nyonso système na kati ya système. Maintenant siko question ngo ebimi siko est-ce que ezali bata diaspora moto balamusi bato bazana kati ya Congo parce que bino bata diaspora boza trona lokuta etikali wana boloba sikoyo ko babimisa sikoyo histoire oyo ya bino ya lokuta lokola bakoko na bino bazaka bato ya lokuta bokobimisa ke bino moto bolamisi bato oyo bazana kati ya Congo bozana lokuta monene bino alors que ba vidéo ezali oyo ndenge nini le 27 septembre 2015 ndenge nini boulevard ya Raoul kuna eningalaki ndenge ni mabele ya Congo eningalaki bato ba délivrer ke mboka ni bato bakendaki na boulevard oh bango bakenda ko sala sikoyo meeting ango wapi na bambunari na stade ni stade de Boué. Maintenant botuna siko Jean-Marie Michel Mokoko tanga ke na Pointe Noire ni kuna sikoyo ndenge ba délivrer siko bata Pointe Noire à travers Jean-Marie Michel Mokoko kuna la kati ya Pointe Noire et sikala mokia bino mo le ba kati ba diaspora awa bino moto bolia bambongo na sima ya bateau parce que bino awa moto il faut boko lia bambongo bango kuna moto bazo sala délivrance donc boko sa récupération politique te bozala lokuta bino bata diaspora bozali na lokuta bino bata diaspora bozo lia mbongo na sima bana bato bazo telema kuna e bayaka ko massacrer sikoyo bana bato kuna na politique na bango lokuta hélicoptère eleka ina likolo emona ki makambo nyonso donc bozala kati ya lokuta na kati ya lokuta ba famille na bino nyonso tout esalaka na Sassou Nguesso na kati ya Congo ba famille na bino nyonso tout esalaka na Sassou Nguesso. Awa siko bitumba siko ya kiam bata sibiti bata ya lekumu yango siko ebimi no PCT na Joseph Kiambungu yango ebimi na polele ebimi na poisson boko wanga na ke ba famille esalaka na Sassou Nguesso te oyo siko ya Joseph Kiambungu na Sassou Nguesso ebimi PCT alobi no PCT alobi to alobi te alobi est-ce que Laurent Sokoko ayaka koloba awa te que mwana ya Sassou Nguesso akenda ko luka kuna baboma tata na ye mais pour nini parce yindi entre yena tata na ye pour nini pour na makamba basi donc kuna ezaka makambo ya politique te kuna ezaka makamba basi et puis pour na ko piller Congo un minerai ya Congo mais bako lekala nzela nini que biso tozo sa démocratie bo salango bato babina na kola ba cimetière bato babina ka be Congo na bato bazana na lokuta bato bayebi identité na bango te bato bauta na Afrique de l'Ouest bozana lokuta bino bozana lokuta bozaba ndoki bino nyonso
esiko likundu na bino bimi na polele bimi na poisa bondoki na bino bimi na polele bimi na poisa parce que bozo bundela na likambo lokuta République du Congo batika osala ngote bozaka na kati ya lokuta parce que bozo landa nini bozo landa papier o babengi mbongo otiki mayele na yo moko na kati na yo otiki révélation na yo na kati na yo ozo landa lokuta heureusement bato ya Congo Kinshasa bahigo délivrer mboka pasteur awuti na Congo Kinshasa Francis Tatu Félix Tshisekedi ayiko loba Jean-Luc Ramani ayiko bimsa biso ba armoire Eli Smith ayiko poser ba question bino moko boza ba esclave na kati ya esclave na kati ya esclave tina kati ya diaspora kaka ba esclave bavanda ka tongo midi pourquoi kana koma mutu moko boza ba esclave na ye ba sapeur ba esclave ba intellectuel ba bonza ba esclave AET ba esclave basi bazali ba esclave opposition ba esclave biso toza ba journaliste ba esclave biso tozali ba généraux ba esclave biso la police ba esclave biso gendarmerie ba esclave biso ba ninja bo beviliwa so ba mamba de guerre ba esclave ba bomi bato kuna ba yena kati ya diaspora biso so boma bato ba bina polele ba bina posa opération document ezaka moko opération mwebara anabosani sikoyo système ezanini ezali ba juriste biso toza ba avocat biso toza ba maître biso kaka ba esclave na ba esclave bakende l'école ka mpona kozala ba esclave ya sasu bana ya bato oyo bawuta wapi na Afrique de l'Ouest racine na bango etikala kuna baninja bacobra bobevillier bamamba de guerre bata lokuta na lokuta la garde républicaine lokuta na lokuta biso ba musicien ba esclave lokuta mondene batikala kozala na république te père de l'indépendance lokuta na lokuta moto oyo asala république moto oyo akotelemela bakolon moto oyo akoloba na bakolon face à face miso na kati ya miso ezalaki nani Sékou Touré bavideo na ye ezali Sékou Touré moto asali république ya Guinée yazo loba la de Gaulle boye fara face à face ayugala za panafricain ena kosala ngo awa boye bango moto basalaki république mais ezali bopango te ezali bayulu te ezali bamasamba deba te ezali bamariam gwabi te ezali basasu ngeso te ezali bapascal lisuba te ezali eloko moko te ezaka lokuta la kati ya lokuta parce que basymbole ya Congo ezolakisa bakanga bango na kati ya baloge maçonnique donc baokosa bato lisusu te bachanteur bozaka boza baesclave bamusicien boza baesclave la police eza baesclave ici on roule en béba assemblée wana ezali kaka badéputé esclave baministre baesclave bozali baesclave biso toza bajuge boza baesclave boyebi histoire na bino te bobanda koluka bahistoire na bino bakoko na bino baza banani awuta wapi donc moto oyo akolobela makambo ya bapanafricain na de Gaulle ezalaki nani Sékou Touré
Ahmed soki Ahmed Sékou Touré donc bonjour okosa bato bosala politique par procuration bosala émission na bino par procuration ba projet de société na bino ka par procuration oyo yoki awo comme osala siko ba discours par procuration histoire boyebi te so batuni bino Afrique équatoriale française ezalaki nini moyen Congo ezalaki nini Afrique occidentale française ezalaki nini première guerre mondiale ezalaki nini deuxième guerre mondiale ezalaki nini ezala lokola basapeur makambo oyo Grenard Mathieu azoloba eza mosusu makambo oyo Simon Kimbangu azoloba eza mosusu makambo oyo Jésus Christ azoloba eza mosusu ezali toyoka sikoyo na kati ya l'église ya lokuta te omoni donc bato bolakisa babilamba na bino me boti kokosela Grenard Mathieu makambo parce azalaki na makambo mosusu Simon Kimbangu makambo nyonso tu oyo aloba yango ekokisama yango aokosa bato te wapi projet de société na yo projet de société bazwa yango na révélation eza te ko oleki kuna oyibi après so bakomi opose question bacouleur wana elingi olobani yo osimi vert jaune rouge elingi olobani oyebi te molobi ke biso tosala la paix bosala la paix yango na nani la paix ti ezalaka dimension spirituelle oyo moto efo atteindre ya nzela omoni lokuta monene le paraître esiko bosuki enakosukisa sikoyo na eloko oyo bokobeta wana sikoyo na google bobeti Anissé Charles Poiti Amar maître Anissé Charles Poiti Amar A-M-A-R Amar alobini abi république ne basala mote abi soki république ezali république oh il y a le 15 il y a le 28 novembre oh bozolo ba 1958 wana soki vraiment république basala ngo ekoki ka kozala ka république o basalaki la conférence nationale mais oh bino zoloba il y a le 28 novembre wana ezalo kuta donc a bouleverser ba code bato baningani na boyoki est-ce que boyoki makambo maître Anissé Charles Poiti Amar alobi soki ezali na république ekoki kozala le 28 novembre 1958 non ekoki kaka kozala oyo ya conférence nationale oyo bato nyonso tu batelemaki après bakendaki na baélection après oyo Pascal Lissouba oyo aganyaki soki atie débat na mesa alors bapère de l'indépendance baetikala kozala te bayulu bazali bato lokuta bamalana ngombe balati bino basutane bazobota bana en katimini babe bakamata biloko na bango ya babe esalaka awa na poto eza na mboka moko kuma nango mbulu na France wana basalaka na biloko ya baafricain bakombo ya baafricain babe bambulu baimpalampala basalaka ti lelo na biloko ya baafricain donc bambembosi bakamata biloko na bango oyo ezali awa na kati ya bamusée donc bango baza baesclave ya bamindele mpiso biloko na bango ezali awa
bakoutilize yango na kati ya religion yango bakamati nkombo ya be Paris par Isis ya baafricain kachopa Mizraim ezali Egypte Kusu Sem Ntsemi Ntioni Sion Ntunda Soudan donc ndenge boza bokomina sikoyo Congo bololo yango sikoyo ndenge nini bokoka komina Congo bololo te ya tro na bololo bokoka te bokoka komina Congo bololo oyo te donc na kati ya lopulu kuna bakokamata sikoyo biloko oyo ya bato ko boyaka na biloko boyaka na basculpture na bino oyo bakoko babibliothèque na bino boyaka nango bango bakotekisa yango sikoyo na baprêtre bakotina yango awa ndi yango sikoyo bato na kati ya musée bakende kotalaka parce que baafricain bafonctionnaka ndenge mosusu biso ofonctionne basculpture na biso eza babibliothèque na biso donc bato na bato baza na ndenge na bango akofonctionne donc soki toza bafelin toza bakongo nkosi na ngo na léopard tokofonctionne ndenge mosusu soki ozali éléphant okofonctionne ndenge mosusu soki ozali dahomey dan tribu ya dan okofonctionne ndenge mosusu donc yo destin gave opesa biso baexplication bacouleur wana elingi koloba nini tata na yo azalaki na kati ya pct eyo okoma olanda mpe lokolo ya pct esikoyo baminerai ya Congo ezali nini pouvoir ya moto ezalaka na kati na ye pouvoir ya moto ezalaka na kati ya baparti politique te pouvoir ya moto ezalaka na kati na ye est ce que démocratie ewuta na baphilosophe to ewuta na bapoliticien bomoi lokuta na bino bosuki ndenge bozali wana bobimi na mpolele bobimi na mpwasa